Mbote bandeko balandi ya émission Santé Lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka ya bino émission kitoko émission Santé Lamu. Émission ekoyaka o mabota na bino na likanisi moko ya kolukaka santé bayimboka ekwa kozala bongo malamu. Émission ekoyaka o mabota na bino na tina koluka ko valoriser médecine naturelle, médecine africaine, médecine wapo bobengaka bongo médecine traditionnelle. Émission eye inatina ya koluka kotalisa bino mayele mabe ya loposo pe bio azabon ko sala natina koluka ko exterminer race noire natina koluka ko détruire santé bayindo esengeli boyeba ete émission Santé Lamu ekotikala kate ata ko mokolo moko pesa ndingisa na moto eloko bokono to pe na mayimoko songe ko bonko tungisa bayimboka na itali bongo santé ata ko mokolo moko tokotikala kate ko pesa ndingisa lelo tokolobela nini ezali cause nini ezali ko causer élévation ya taux ya mortalité pe taux ya morbidité. Donc komata makasi ya kobela ya batu pe bon ko kufa ya batu nini ezali bongo à la base nini ezali ko causer yango ne yango o tozolobela mokolo malelo solo batata ba mama bandeko na tango akala bakoko na biso babelaka na bango kasi akobela mpa mosusu mabokono moko moke pe mwa tango moke soki mikolebeli 3 jours moto mwefa koma malamu kasi babelaki pe bokono ezaki no tango akoti na zamba abuki likaso abuki nzete oyo tango bazomela atoka bokono wana ifo ekende kasi sikoyo tozomona babokono ebele oyo bakoko na biso babelaki te sikawa ekomeli biso wana tomoni bacancer tomoni baprostate tomoni badiabete donc ba myome ba kyste donc tozomona babokono donc to comprendre que tout ezouta wapi donc ba forme moko impossible ba AVC ba tension même si bana miki ba komobela ngo bestoma to ebela kango mutu fa kola tension mutu fa kola mais pour le moment na bana miki ba komobela bokono tension estomac lolenge moko donc to komina ngo permanent et maladie moko eza étrange. Alors nini ezali la cause yambo esenge toyeba bomo ya mutu tona molimo pe bongo mosuni molimo yango tokosalaka sola tata moke to pe lingi tata mokeli pe tokosalaka bolamu mpa bato yango nde tokokolisa molimo kasi mosuni tokokolisa ngo na nzela kolia komela pe kopema donc soko ozolia oyo elongo bani ozomela oyo elongo bani ozopema oyo elongo bani yango ekosala ete bomoi na yo ya mosuni eko ezala malamu donc o vivre tango molai ana mokili pe osala mikolo milai pe tamulai ozobela te donc okosala okodire tamulai ozobela te pe okosala tamulai ndenge bakoko na biso basalaka kolala kolamuka mokolo na mokolo dire ya mutu dira bomo ya mutu ana mokila mosuni ezokodimine pour le moment presque ebele tokomosuka na se ya 100 donc soko ozwi ngolu ya koleka 100 ndenge babenga centenaire c'est que faut kumisa tata mokili lona kato yebaki mutu fo azonga mokila molimo to pa kufa c'est que fa koma nanu mokolo donc akomi na âge net pour le loko to komo kuzonga mingi na ba 100 ans le soko komi na 100 ans ndeko kozonga wana tebiki mission eza accomplie kasi sikawa okuta mingi kuto bazokufa nde bilenge mona bilenga ba 20 ans bilenga ba 30 ans ok ba âge wana ezaki passe pour mona ke no mutu akufa na 30 ans mutu akufa na 25 ans kasi sikawa ezokipe susu tokomona koke la majorité ndo bazokufa mingi eza ba jeune oyo esengi ba servir nation oyo esengi ba servir mboka nde bango wana bato baza mingi kokufa pe mingi kobela ba maladie moko eza grave oyo bakoko na biso babelaki te. Alors cause nango eza nini totayisa yete mutu baza na bomoi malamu esengali ya malamu apena malamu pe bongo kolia malamu komela malamu pe bongo kopema malamu yango nde esalaka bomoi ya mosuni ya mutu ezala malamu kasi sikawa kolia na biso ebebi kopema na biso ebebi pe bongo komela na biso ebebi. Alors nini ezali bongo kobebisa babilei wana nini ezali bongo kobebisa mopepe wana nini ezali bongo kobebisa komela na biso to mai oyo tozomela lelo mingi tokotouche mingi na utilisation ya ba pesticide pe bongo ba engrais chimique pesticide eza oyo bazali bongo kosalela mpona koluka kodétruire to pe koboma bainsecte oyo bazali bongo koluka kodétruire to pe koboma ba champignon pe bongo ba mauvaise herbe ba engrais chimique oyo bazali bongo kosalela mpona kolite mpona koluka fertilité ya mabele donc mabele ezala fertile pe fruit oyo bakobimisa
ebima na aspect to pe na elongi moka malamu donc bato balula yango donc ebotisa mbuma yango malamu sima kobotisa nzete yango malamu ebimisa fruit oyo bana yango mposa ebima na aspect normal to ebima na kitoko bato balula yango na wenze bango ntango bazosala mpo basala bilanga to pe reproduction ya bilanga wana ezala makasi donc soki baloni kaka mwa ndambo moko moke me bapikola ebele mpona koluka commercialisation na bango batekisa oyo ezali bango mposa na bango to batekisa oyo ezali bango produit na bango bazoteka kasi nsima kolona bango ndenge baloni na baproduit chimique wana baconséquence nango eza nini tozwi baengrais chimique tozwi bango bapesticide or ntango baloni biloko na baengrais chimique ekokola nango mpe mbango ndenge balobelaka nsima kokola mbango conséquence nango na bomoi ya moto ezali nini conséquence nango na environnement eza nini conséquence nango na mabele eza nini tozwi na bomoi ya moto ntango motu azokonsome bilei oyo baloni bongo na engrais chimique to mpe oyo basali bongo bapesticide tokomona ete moto azali na possibilité to mpe ezofavorize motu akoka kobela bongo cancer ya foie cancer ya rein cancer ya bapoumon donc bacancer presque ebele oyo tozomona kelo bakeboye bakange motu cancer oyo eza bamisi mpo obika nango ezalaka mpasi eza bango baproduit oyo tozali bongo kosalela mpona koluka fertilité to mpona koluka kodesinfecte bisika toloneli bamilona na biso utilisateur ye moloni bilanga yango oyo azosalela baproduit wana bapesticide mpe bango baengrais chimique na biso baconsommateur ntango tozokonsome yango ekobebisa ekosala ete ebebisa reproduction na biso na ye moko moloni na biso baconsommateur nango toza bongo expose nango alors exposition nango na ye moloni na biso baoyo tozolia bilei yango ekoki kobebisa reproduction na biso donc lelo soki tozomona bato bakomi na mpasi mpo kobota eza yango cancer ya poumon cancer ya foie cancer ya prostate mpe bacancer mosusu oyo tozomona nzoka omonaki no na ntango bakoko na biso babokona wana babelaki yango te kasi lelo soki ekomi vi kaka ya bilona babisalelo oyo tozosalela mpo ebotisa bilona na biso na lombango mpe epesa aspect na bilona na biso yango ezosala ete ekumbela biso babokono oyo tozomona ya bétrange oyo nzoka nde bakoko na biso basalaki voi même bapesticide wana mais oyo eza naturel bio donc oyo ezaki no ekodétruire banzoto na bango te oyo lelo transformation oyo toye nango bazosala transformation to bazoluka bakolisa fruit na bango mbangu to bakolisa bilei oyo bango bazolona mbangu mais bazotenir compte ya santé ya bato te bazotala yango te bango bazotala kaka commercialisation oyo bango bayeli nango bazotala kaka business oyo bango bayeli nango donc ezosunga kutu bango koto bapesi bokono koto baye kosala kisi donc koto batekeli bokono kote oyo ekoya kuna bango kaka bato bazosala bakisi bakisi yango mpe ekoya te mpo esunga biso omeli kisi ekalme mwa ndambo nsima mikolo bokono yango ezongi lisusu alors mondele ti azosala misala na ye wana nyonso azojouer nano premier rôle na ye ya commercialisation mpe deuxième rôle ne oyo azalaka nango ntango na ntango mpe mokolo na mokolo ya extermination ya race noire ndakisa baloni ai ntango baloni ai basaleli yango baengrais chimique oyo bango basaleli wana basaleli bapesticide na kati ya bandembi wana ntango moto okeye opikoli ndembi wana to opikoli ai wana aspect nango ozomona yango normal mais kibu ai contenu eza na kati ya ai nzoka nde soki olie ai baloni naturel ekosunga yo mpo équilibre tension donc bokona tension mpa na yo ekotikala kozala te parce que ye aza équilibrateur donc azo équilibre tension emata te ekita te ezalaka na valeur normale mais na ai oyo sikoyo baloni na produit chimique oyo baloni na baengrais chimique eza na effet moko te c'est pour ça komona moto chaque jour aliaka ai mais azobela tension or que na moto aliaka ai oyo abengi ai ya kongo oyo baloni naturellement oyo nyonso esalemi naturellement oyo eza na bapossibilité na yango nyonso en tout cas okotikala kobela tension ai azojouer rôle ya purgatif ntango ozolia ai ekosunga yo type digestif no to mpe voie digestif no efonctionne malamu kasi moto ozosalela ai wana oyo eza na baengrais chimique eza mwa moke
impossible. A ils ont traité babokono ebele mais a ils ne ko traité bokono ebele o baloni naturellement o baloni na ba produit na biso bakoko na biso basala ki ndakisa putulu azwi banzete a tumbi yango place moko ebimisi putulu wana bake tiango babisiko balone ba ai donc mona ai kobima pe na vitamine ebima pe na aspect nango malamu mais aspect ekobima nango ekoya te po détruire santé mutu ekoya po etonga pe na santé mutu po aya kisala oye aya zali na kati ya nzota mutu aya sala rôle na yo o basalela ye na kati ya nzota mutu na tina ya kotraite mutu na tina ya koevite même si bainfection ekota na nzota mutu parce que soki ozolia aya mingi ekoevite mpe contre bainfection ekoka bongo kokota te kasi soki olie aya o baloni bongo na bagrain chimique donc olieka lokola ebobola pamba kati nango banutriments nango mpena ezali te nde bandeko balandi soki tozali bongo elongo mpona na régie bokotiela bango biso élément epai bato bazwa bokotalisela ndenge nini na kosalela bagrain naturel mpe nsima kosala bagrain naturel wana baye kotala ete fertilité nango donc ndenge azokokolisela nzete mpe ndenge azopesela aspect ya nzete ezaka presque ndenge moko na bagrain chimique bazosalela mais oyo kutu bazosala naturellement eza moins cher donc eza coûte te par rapport ya oyo wana mais oyo bango bakoyela biso bagrain chimique oyo eza bongo baproduit chimique ozomona ke nsima kosalela yango eye kodétruire santé mais bagrain naturel nsima kosalela yango eye kotonga santé ya moto bandeko na régie soki tozali bango na elongo bokotiela bango biso élément wana. À l'image de Lassana Tiemtore, ils sont nombreux à pratiquer le maraîchage dans cette partie du quartier Ouaga 2000, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Dans ces jardins maraîchers, on trouve diverses sortes de légumes comme la carotte, le chou, la tomate, la salade, le concombre, entre autres. C'est une bataille pour remplir le marché de nombreux fruits et légumes qui est menée par ces maraîchers. Mais le seul bémol est que tous ces derniers que nous avons rencontrés alternent produits biologiques et chimiques, alors que les produits chimiques sont de plus en plus déconseillés par certains spécialistes compte tenu de leurs effets néfastes sur le sol et même sur la santé humaine. Ces maraîchers disent le fait en toute connaissance de cause et ce pour plusieurs raisons. Je suis conscient que ce sont les fertilisants biologiques qui sont bons, mais il est difficile de s'en procurer ici, alors que les engrais chimiques, il suffit juste d'avoir ton argent. Moi, j'utilise plus les produits biologiques. Les produits chimiques, je les utilise, mais pas assez. Cette façon d'alterner les produits est plutôt recommandée par les services techniques en charge de l'agriculture, tels que le service des pesticides au niveau de la direction de la protection des végétaux et du conditionnement. Mais le chef du service des pesticides déplore cependant une utilisation parfois abusive des produits par les producteurs. C'est-à-dire que très souvent, les producteurs ne respectent pas d'abord même le choix des produits en ce qui concerne des produits qui doivent être utilisés en culture maraîchère. Donc ça fait que très souvent, les produits destinés au coton vont se retrouver sur les cultures maraîchères. Et il y a aussi les doses d'utilisation qui ne sont pas très souvent respectées et les normes d'application également. Selon René Sanou, l'utilisation de tout produit chimique expose à de nombreuses conséquences, aussi bien sur l'utilisateur que sur l'environnement. Par conséquent, avant toute application de ces produits, l'applicateur doit porter un équipement de protection individuelle. Si cela n'est pas fait, la personne va soit inhaler ou alors recevoir le produit sur son corps. Donc cela va amener des intoxications. Voilà, donc d'abord ça c'est pour l'applicateur. Pour l'environnement, notamment le sol, voilà, c'est la dégradation du sol. Parce que vous savez bien que le sol contient des micro-organismes qui vont donner au sol en fait sa fertilité. Voilà, ces micro-organismes vont participer à la dégradation de la matière organique et permettre au sol d'être fertile. Et lorsqu'on utilise de façon abusive ces produits-là,
on va tuer ces micro-organismes-là et le sol va devenir infertile. Certains maraîchers reconnaissent les bienfaits des engrais biologiques, notamment en termes de rendement. Ils déplorent cependant sa lenteur dans la croissance des produits. Ils sont également bien conscients des dangers liés à l'utilisation des produits chimiques. Les produits chimiques ne sont pas bons, ils dégradent la terre, mais nous n'avons pas d'autre solution. Ils sont également à l'origine de nombreuses maladies. C'est vrai que quand on utilise les engrais chimiques sur les produits, la croissance est rapide, mais ils dégradent le sol. Alors que si ce sont les engrais organiques, ils le rendent plus fertile. Pour freiner l'élan destructif de ces produits chimiques, des actions terrain sont souvent menées par la direction de la protection des végétaux et du conditionnement auprès des producteurs en vue de les sensibiliser pour une utilisation plus sécurisée de ces produits. Les agents qui sont sur le terrain en fait, accompagnent les producteurs par rapport à l'utilisation sécurisée de ces produits-là. Donc il y a des sensibilisations que nous faisons sur les différents sites de production maraîchère et des formations que nous faisons également pour ces derniers afin que les produits qu'ils utilisent soient, l'utilisation de ces produits-là soit faite en tout cas de la plus bonne manière afin de protéger la santé de l'applicateur, ceux qui les utilisent, également l'environnement et les animaux également. Toutefois, Hervé Treuil a cultivé des pommiers toute sa vie en Corrèze. Il est aujourd'hui gravement malade, conséquence d'une exposition importante à des produits toxiques qu'il utilisait autrefois, comme beaucoup de ses collègues. C'est lorsque j'ai démarré en 78, je pense que pendant 10-15 ans où j'ai travaillé en convention, enfin en produits classiques, qui nous étaient proposés par les techniciens, voilà, c'est là où mon corps a absorbé ce genre de produit qui est ressorti 20 ans, 30 ans après, quoi. La maladie de Parkinson, dont il souffre depuis l'âge de 58 ans, a été reconnue comme maladie professionnelle, ce qui lui donne accès à une indemnité. J'ai gardé cet hectare parce que bon, d'abord ça me fait une petite occupation et puis pour garder un petit peu le contact. Hervé Treuil est désormais accompagné pour faire aboutir sa nouvelle démarche auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, créé il y a tout juste un an. Là, on va engager une deuxième démarche puisque malheureusement, Monsieur Treuil est atteint d'un cancer de la prostate également et du coup, ce cancer est reconnu en maladie professionnelle liée aux pesticides depuis décembre 2021. Donc du coup, on lance cette procédure avec lui là, voilà, et on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse obtenir réparation. Comme lui, des milliers de professionnels sont potentiellement concernés. Chacun voit son parcours et son exposition étudiée année après année selon une grille de critères très sélective. Les analyses peuvent être effectuées au CHU de Limoges, dont le laboratoire est reconnu comme centre de référence par le ministère de la Santé. Chers agripreneurs, ça fait 40 jours exactement que nous avons lancé, n'est-ce pas, ce projet de maïs sur à peu près un tiers d'hectare avec vous. Et aujourd'hui, nous voulons faire une évaluation à peu près, n'est-ce pas, mi-parcours et surtout partager avec vous les résultats de nos protocoles de fertilisation que nous avons effectués sur un petit espace. C'est tout simplement impressionnant. Nous avons lancé ce maïs il y a 40 jours. Nous sommes à peu près à l'étape 9-10 feuilles, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, 10e feuille qui sort. Nous sommes à l'étape 9-10 feuilles. À mi-parcours du protocole de fertilisation que nous avons fait, aussi bien avec le NPK, avec l'urée, avec les urines. Ah oui, les urines. Et bien sûr la fiente, c'est-à-dire les déjections animales. Nous allons faire une analyse comparée des quatre n'est-ce pas, méthodes et vous verrez de vous-même exactement qu'est-ce qui est intéressant. Alors, vous allez voir que ici en bordure, le maïs est de petite taille.
de petite taille, particulièrement ici. Ici, on a à peine 50 cm sur ces bouts-là. Et également, vous pouvez rester là, j'avance par ici, n'est-ce pas? Également, vous voyez cette petite bande-là. Le maïs est de petite taille. Et comment cela s'explique? C'est l'effet de l'ombrage. C'est l'effet de l'ombrage. Vous pouvez voir qu'ici, en bordure de champ, il y a un ombrage effectué par cette fleur marguerite là, n'est-ce pas? Il y a également ce palmier. Il y a ce palmier là qui apporte de l'ombrage. Alors, juste à côté, c'est les fientes de poules, c'est-à-dire les déjections de volailles. Là également, c'est impressionnant. On a enfoui les déjections, n'est-ce pas, de volailles dans le sol, juste après le semis. Et là, vraiment, c'est impressionnant en termes de développement, de taille, aussi bien de taille que de grosseur des tiges, c'est impressionnant. Et là également, vous voyez ce piquet que nous avons mis pour délimiter, n'est-ce pas, les endroits où on a fait cette expérimentation. Donc voilà, là, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est la déjection. Vous pouvez d'ailleurs regarder là. Ce sont ces déjections-là. C'est ça, les déjections de volailles qu'on a mis ici, là, sur cette ligne-là. Cette petite partie. N'est-ce pas? Et enfin, il a le cancer. En première position, nous allons aborder des questions des cancers. Nous allons faire des liens entre les cancers. Existe-t-il des liens entre le cancer et tout ce qui est l'alimentation, par exemple, en Afrique? Et quand est-ce que nous allons parler des... Aujourd'hui, on sait qu'il y a des liens entre les cancers et les OGM ici en Occident, mais sur le continent africain, existe-t-il des liens entre les cancers et le mode, les changements d'habitude alimentaire des Africains? Donc nous allons parler du cancer, nous allons parler du diabète qui aussi c'est un fléau sur le continent africain. Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler aussi des maladies comme les hypertensions artérielles. Nous allons parler des pathologies comme les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, donc qui constituent aussi un grave problème aujourd'hui de santé publique en Afrique. Et donc ce groupe de pathologies, nous allons les aborder différemment. Thématique sera abordée. Dans cette vidéo, et pour fêter la montée en puissance de notre communauté, nous avons décidé de vous offrir une recette pour la fabrication d'un engrais biologique efficace, économique, écologique. Cette recette, n'est-ce pas, va vous permettre d'augmenter considérablement vos rendements pour la prochaine saison agricole. Notre nature est pleine de merveilles. Nous sommes inspirés de ce qui se passe en Inde. L'Inde est en train aujourd'hui de faire vraiment mutation écologique, n'est-ce pas? Il y a un État en Inde qui pratiquement aujourd'hui, n'est-ce pas, l'État le plus bio du monde, parce qu'ils ont entamé une révolution verte très puissante. Et nous nous sommes inspirés donc de ce qui se fait là-bas. Ils utilisent les ingrédients qu'ils ont autour d'eux pour fabriquer leur engrais. Et ça marche à 100%. Ça, c'est le Tithonia diversifolia, ce qu'on appelle fleur jalousie ou fleur marguerite. Vous voyez ces fleurs jaunes-là, il y a ça un peu partout en Afrique, n'est-ce pas? Que vous soyez au Sénégal, au Mali, au Togo, RDC, Congo, etc. Cette plante, vous pouvez la trouver gratuitement en bordure des routes et dans, n'est-ce pas, vos champs. C'est un ingrédient que nous allons utiliser. Donc la première raison, c'est que c'est une recette économique parce que les ingrédients se trouvent dans votre environnement. Le premier ingrédient, n'est-ce pas, c'est le Tithonia diversifolia qu'on appelle fleur jalousie. Il a une action fongicide, il a une action insecticide et c'est tout à fait naturel. En utilisant son purin, n'est-ce pas, il est capable, n'est-ce pas, de protéger vos plantes, de protéger suffisamment vos plantes. Et nous allons découvrir les autres ingrédients tout de suite. Et le deuxième ingrédient, autant pour moi, le deuxième ingrédient, c'est quoi? Vous voyez déjà le premier ingrédient qui est entassé là, le Tithonia diversifolia. Hein? Pour 200 litres d'eau, il faut prévoir 20 kg. Donc, notez déjà clairement les proportions. Voilà un fût que nous avons prévu là. Approchez.
Alors, nous allons prendre un petit récipient. Nous vous invitons à utiliser les récipients en plastique, n'est-ce pas, et non en métallique, pour éviter l'oxydation. Utilisez fût en plastique, récipient en plastique pour fabriquer votre solution. Nous allons d'abord prendre un petit récipient avec un peu, juste un peu d'eau, n'est-ce pas? Et nous allons verser les 10 litres d'urine à l'intérieur. Même si on ne verse pas tout, ceci permet juste de diluer tout ce qu'on aura à utiliser. Vous versez un peu, vous versez de la farine à l'intérieur, les 2 kg de farine, n'est-ce pas? Vous versez la terre, les 2 poignées de terre à l'intérieur. Vous versez votre banane ou votre fruit, les 2 kg. Vous versez, n'est-ce pas, la fiente. Vous versez la fiente à l'intérieur. Apparemment, mon récipient est un peu petit. On peut mettre le reste là. Nous voulons juste remuer avant de mettre tout cela dans le fût. Ça, c'est juste pour permettre, n'est-ce pas, une bonne dilution. Voilà. Il faut, on ne voudrait pas qu'il y ait des éléments coagulés, n'est-ce pas? C'est pour faciliter. Voilà. Nous avons déjà donc pratiquement tout mélangé. Voilà. Il faut tourner cette solution. Le bâton doit pouvoir arriver en bas pour pouvoir remuer et envoyer les parties qui sont en bas. En haut. Donc nous allons filtrer et prendre cette bouteille d'eau minérale et mesurer 1,5 litre, ajouter dans le pulvérisateur et aller voir exactement comment ça se passe en champ, parce que ça c'est un produit qu'on va utiliser pour notre projet de morel noir qui se passe au marécage actuellement. Et on va voir exactement comment ça s'utilise sur, n'est-ce pas, les plants. Alors on y va pour la filtration. Et donc, suivez-nous pour l'utilisation dans les champs. Merci. Ok, nous sommes donc dans l'espace réservé, n'est-ce pas, l'espace marécageux réservé à la culture de notre morel noir, 2500 mètres carrés de morel noir. Comment se fait l'application? La meilleure application de ces produits, c'est au sol, parce que les micro-organismes qu'on a multipliés sont censés nourrir le sol pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler sur la matière organique. Alors, matondo mingi bandeko balandi bino mo bosimo komona lolenge kana bazali bon kosela engrais naturel, donc bazo ça la fertilité ya mabele naturellement pour ilona bakolona eko bon kobota malamu. Donc on dit que non ezaka ba makasa auto salela ka bazui babuki makasa bazui mai bazui biloka auto salela zongwa bandeke basangisi basali engrais naturel. Bakoko na biso mosusu basala ki putulu akozwa banzete bela tumbi et ko sala putulu anda azui akechango na milona na ye. Tant mutuka ndinga zo kata banzete azui makaso ezake ehumela kate na popola azui achango na sia mabele si mazui na mabele sani azongisi. Donc fime wana ekosunga ekolisa milona mbangu pe milona wana ezala na santa malamu nde mutu tanga consommer milona wana ekosunga ye esala role nango o milona wana esalaka na nzota mutu kasi o lelo biso tozali kosalela olie eya esunga po nzota mutu ekola malamu yango eyende ko détruire nzota mutu. Alors yango ezosala ete to ya mortalité ekoka bon kozala makasi to ya morbidité ekoka bon makasi. Or à part yango na tango pe bozo tozomona bazokolonela na kati ba engrais chimique wana ndenge baloni bongo bien sûr apesi fumer na bilei o wana biso tokolia o pe oya ko détruire biso à part yango ake a détruire mabele. Donc ndenge a détruire mabele wana to ebete tango mutu aye aloneli ba engrais chimique wana o lopesi pe bazoyela biso
Tant oloneli yango sima kolongola bilei oyo lonaki donc okotikala kolona susu biloko naturellement te na kati ya mabele wana abomi mabele donc mabele ekufi donc ezoboma mabele. Alors biso tozali kosalela ba engrais chimique wana biso tozokomi pesa mingi na ba engrais chimique wana richesse neno tokotikala na ba génération na biso ezali bon koya donc bana obiso tozali kobota bana obiso tozali kobota un jour baya kosuka wapi parce que le phosphème azosala eza bongo rôle na ye tokomi siko biso ba loni avant tolona il faut que somba ki sepa na bango parce que na tango tozoboma mabele lingi loba neto bomi mabele bongo sans tokende kosala recours epa na ye c'est que tokolona susu donc difficulté tokutana nango to difficulté tolinga totikela bana na biso oyo bakoko na biso baboya kotikela biso yango bakoko na biso batikela biso mabele eza fertile. Donc okozwaka soko lingo salela fumier mususu okozwaka ba fumier oyo eza naturel oloneli oyo kobebisa mabele te kasi ba fumier tozali kosalela ezobebisa na mabele ka bomi mabele ndenga bomi mabele bongo il faut lona eloko mususu il faut sala recours na mundele or oye ko favoriser commercialisation ya loposo pembe parce que loposo pembe posa nezalaka ado amvoa makatango na tango biso avant to sala eloko nyonso il faut to sala recours pa na bango ok to na mabele eza très fertile donc mabele to na ngo ozukutu l'idée so boaki yango yango moko ekeboti ozwi lisango boaki yango moko na kati ya zamba mamusuku tie moko fosa ki aboti mais biso moko tozoboma ngo na kolanda influence ya loposo pembe or loposo pembe za manaka na eza kete avant biso tolona abomela biso mabele na biso po ekoma pa tolona to sala recours epa na bango po to favoriser commercialisation na bango po to favoriser business na bango malamu ndenge wana toke susu na environnement ndenge tozali bon kosala bango bongo ezokoboma environnement ezokopolluer mupepe donc ezobebisa mupepe ezokoempoisonner mupepe ndenge tokoki kolobela o ndenge empoisonner mupepe bongo to ndenge azwi na insecte donc ndenge basali ndakisa insecticide azwi na insecte donc azwi ndakisa na pese tango ndeka ye alie pese wana donc ndeka wana automatiquement pas comme contaminé alors yo mutu pe soko ke olie ndeka wana même au consommer pesticide tango tozoko pema donc tango ba pomper insecticide wana et surtout mingi awa surtout na Kinshasa bazoko salela ngo kana kati ya bilanga kana pe na kati mboka place bato bazali ndenga zo pomper bongo e bebisi mupepe wana pe yango ka bato bazopema et yango na bozo monete kobela ya bato mukona mukolo ezomata parce que tozopema mupepe oza pesticide pai ba gazo mituka ezobimisa pai donc ba mipepe nyonso ba pollution nyonso wana mituka ba pesticide ba biloko nyonso tozomona ezoko polluer mupepe biso ne tozoko pema ngo on est tozopema bon eza poison retardé alors ya pas la pa moyindo animake eza poison soka simbi kaka boye ali akufi wana monike na ali ki poison mais poison eza ke nomba museko ya ko sala après un mois après une année ye wana eza poison te wana eza normal akotika ko ndimango te keno eloko wana yango ne pese boko ye po ni beke eloko wana yango pese boko no tango asimba ke eloko asani ni akufi sur place wana monike eza poison o eza danger makasi donc biloko wana ezoko salete tobela makasi yango ezo salete tokufa makasi alors on a biso ba scientifique o lelo tokenda kotanga toketangela mbamusu makamba bilanga toketangela makambo nyonso tozoketangela tosala kango mingi pona intérêt ya biso ya intérêt ya loposo biso tozali intérêt ba ndeko biso tozali kati tosala kate pona ko favoriser acte ya loposo pembe soka zotanga tanga pona paso bango bana ngo batanga pona ba difficulté bango bana ngo mais biso tokenda kotanga par rapport à programme loposo pembe le programme loposo pembe apesi te pona kolona ba agriculture pona kosalela bilanga essayer kosalela ba pesticide chimique essayer kosalela ba engrais chimique ne yango foto salela poto produit makasi oyo muto ketanga faut que ne ko sala étude mais biso twana ba belo eza fertile twa ndenge moko na bango te bango soki baloni biloko ko bota te mais biso soki toloni atako toloni ku te ozo boaki yango moko eboti comment est-ce que to kesala même nini alors bakoko na biso tango basala ki est-ce que biloko bango bana ko salela ba produit bana ko salela po ba kolisa to pe ba tsela fumer na bilei na bango ezaki makasi te le place beaucoup tout le monde a documentaire to tel sabino bato bazo community da ko salete ba comparer ba produit bakoko na biso basala ki to ba fumer basala bakoko na biso basala ki to test bango bino bazonga bandeke o basala ki bango ba makasa ba poussière ya bato pe ba putulu na o ba loposo pemba ye nango o na kotala bokomona ke na sima documentaire bo sala bango tala kokola bile ya ka ndenge moko do soko sali zonga bandeke
osaleli putulu osaleli c'est le cas filmer oyo préféré osala mais oyo naturel pour mon ete biloko ne okwa na mbango mbango et à part ça toi pena mabele eza naturel oyo na fertilité makasi naturellement donc yana bisika muso ko ko étudier o comprendre que ah soki na loni eloko songolo to pe eloko pakala et ko bota 5 osala ko ata fertilité moko bototo tia filmer moko songolo pakala kasi lokwa tozo kende mingi na projet loposo pembe tozo kende mingi lolenge loposo pembe azoko tangisa bango biso yango bozo monete tokei to adapter oya bango sans côté la réalité biso to anango donc to côté na réalité bango OK bango kuna eloko na sokolona ekosimba te yango bomona akuti ba ya kozwa même si ba busoto bazobwaka ana Afrique bakena ngona ba avion bakena ngona ba bateau pour comme pana bango pour pas que ça lango parce que bango kuna filmer ça te mais biso filmer ça fertilité za makasi comment to koluka to utiliser biloko ya bango ba yena ngona ba conséquences belo za mabe ozo détruire santé abat ozo salete to kufa mukona muko ozo salete to bela bokono bakoko na biso babela kite te tango tozotanga totanga pona intérêt ya population totanga pona intérêt ya loposo ozali les camions zo sala les cabonios oyo botami nango oyo zo présenter oyo ketangela sima do nengo zotanga ngo bongo chango siko pona koluka bolamu ya loposo nayo ngana tangela médecine sima kotanga médecine bolamu ya loposo nanga nakati ya makambo ngana tangi donc ko sa richesse par rapport à la difficulté bwana ngona kati ya loposo nayo tango to sala makambo etali filmer to sala la fertilité to kotana difficulté obio to ngona kati ya mabili c'est même mabili na biso ça fertile et ça na problème ite so pe moi place moko bo ndaxé ezangi moi filmer na ko sala filmer za naturel pe na ko somba ngote na ko buka makasa na ko sala zongo ya bandeke na ko sala nyoso na ko sala na kena sali et puis ko bota en grande quantité ndenge bango bana ngo posa mais na ko adapter te bango ba yena ngo alors bato tozotangela totala ka ndenge bakoko na biso basalaki totalisa ka tango non c'était oko na biso même si transformation basalaki ngo bazotala na santé ya mutu ndenge loposo pe basalaka te tozo bazo transformer loko nyonso pour ya gagner sili pe mamuso azotindela sur quoi et détruire pour favoriser commercialisation na bango donc eso sala ra rond koto basale loko mo boye et causer maladie pas mutu si ba causer maladie pas mutu bayeko sala kisi yango ye et doser moi maladie wana sima nango et causer sous maladie mususu donc na o azalaki na wana dosaki na oye causer et mati sous sima mikolo alors boko monete tango nyonso ba moke ezotonda mukolo na mukolo tango nyonso ba hôpital ezotonda mukolo na mukolo okende ba hôpital musu ba veni musu comme ko tout dit hôpital ba veni mususu donc oso comprendre te eza nini ba moke ko lobate donc ekomi pena business mikolo mutu nyonso akomi asala moke po bato bazokufa pamba or na biso to tangeli science na biso to tangeli médecine il faut to luka ba cause nyonso ezali ko salete bato bakokufa bongo makasi nini ezali ko salete bato bakufa makasi peut to luka to eliminango netina bato bakenda kotangela bato bakenda kotanga nengo zo tanga bongo ozusikoyo o tatamuke to pe likabo to pe don o tatamuke la chekati nayo na boyebe okezwa obalisi na réalité ya mabele obino boza na réalité ya bandeko zo vivre na bango na réalité loposo bino boza ba difficulté no so bozo o boza nango ne bokoluka bosani bo se relancer bolonga na difficulté wana kasi bisawa tozo tanga kaka po nazala auxiliaire loposo pembe loposo pembe asala kaka o eza posa na ye na kati ya mabele na biso asala o eza posa na ye pana biso oke loposo pembe boye bakete mukolo moko te na nyonso même si na science même si na politique partout et pas moko te akolukaka intérêt loposo moyi nzoka ye kutu ntango nyonso azalaka na posa a exterminer race noire posa neza loposo meme azala susu te po ye aya aingela mabele o tellement eza na kita makasi tellement eza na bomengo ya kosakana te oyo amviaka mokolo na mokolo posa neza aingela mabelo a exterminer race noire loposo moyindo ezala susu te lolenge basalaka epana bango kuna États-Unis d'Amérique ezalaki mabele ya banka na bamaya ne
loposo pe makenda a elimina bango pour le makasi wana ezalaka susu te bango bazalaka susu te ba elimina bango o lelo ba yingila na kati mabele wana ne posa wana milliardaire na bango Bill Gates na fondation na ye azoko luka tangu nyonso mukolo na mukolo ya koluka ko diminuer to na biso koluka ko exterminer biso donc koluka to sila po bango baya basani ba yingila mabele o po bamona kete mabele tonda kita mabele oyo eza na bomengwa lolenge nyonso mabele oyo sala soko yingeli mabele Afrique et surtout Congo okomi puissance mondiale. Alors pour ça na bango eza ba longola biso na kati mabele o po bango ba yingela po baza suna difficulté parce que pour le moment po ba zwa biloko a ba muzo po ba kota na ba force ba kota na kimoyi ba sa mais pour ça ce que eza ekoma ya bango. Alors ba scientifique na biso toza la penza maele ya ko sala betide tango toke tanga tango tozo tanga au métier attaque africain au métier attaque congolais pour na ko servir nation na yo pour na ko servir mabele na yo tango nazo tanga eloko no se bazo tangisanga na tala be fe nango na tala be inconvénient nango pe na tala réalité oyo population na biso aza bon ko vivre nango soki to sali bongo en tout cas ekozala pasi poto luka pena eloko moko mabe ekota na kati ya mboka na biso e ya détruire biso to pe to kokisa posa l'opposition pe mendenga za bon ko sala pour éliminer biso to zanda kisa sida ba kotsa na kati ba vaccin Andrea ba vaccin ba kotsa sida donc ba sali posa na bango e ba scientifique na biso bazoko utiliser ba vaccin sans que ba sala contre expertise mais batala ba mabe oza na kati ba vaccin. Alors ndenge wana même si na bilei ndenge wana na biloko nyonso posa l'opposition pe mezala kaka ya ko éliminer race noire. Alors ba scientifique toza la penza maele po ete to batela santé ya ba indo obiso tozali to batela santé ba congolais obiso tozali soki to sali bongo en tout cas ekozala passe penza po kufa ya batu na kobela ya batu ezala donc ba pesticide tozali boko sala to tika ko sala yango ba engrais chimique tozali boko sala to tika ko sala yango po ete eza ko détruire santé ya batu kasi to ke na ba engrais naturel donc ba fumier naturel ba koko na biso ba sala ki omona ete to ya kokufa ya batu ekosila ko polluer mon pepe ekozala susu te pe bongo même si mabele ekozala susu détruite et to kotikela bana na biso richesse mabele o bakoko na biso batikela biso biso pe to ko kutango to tikela ngo pe bana na biso sinon to kopesa bana na biso difficulté tango ba roya baza suna mabele kolonela te parce que mabele nyonso to boma yango or déjà to miyebele yango kete ba biloko to sala zo boma mabele to za lo costo te kena zo ka mbongo ona nango posa sanke na kanisa banonga na bota pe bana na ngai matondo mingi ba bino bonso bozaki bongo libako ya kolanda biso matondo mingi na DG Bokiti Boto DG Avamo Télévision matondo mingi na équipe technique ngomba ya Avamo Télévision kwa na sima kamera to akibona ne makaba bengo na supervision to abona kumungala 9 lumière matondo mingi na bino baso bozaki bongo libako kolanda émission na biso mokolo maelo tika ete kima tata teli bongo likona se eza bongo o mabotama